Tonoan. Place au Chaka Kongo kende ko zoye kuna. Est-ce qu'elle n'a qu'à soin modèle à soin na place au bakomina. Quelque part hein, avant au kata le boko ele isaka oration toza na le boko mususu. Basumba kana ngana te. Poso mbule beti obozonga na ngana. So Chaka Kongo kende ki ko luka ete bevie nga pesa $200 wan. Ye tono aleka na TV to aleka kite. Bongo ba chaîne wana za Chaka Kongo. Siko il fallait nini ba chaîne wana l'excès ofeli. Chaka Kongo azui charge ya omema okuna koya nao, bazui soin na yo, ba laliso ne sika bien, ba vandiso ne sika bien, ba ozolia, ozolala bien. Ba tupeso ba ye kotala yo wana parce que okoma ki ne sika bien. Na kinga bwana bango banga bakeni. Poni batu na batindela ki était avant. So Chaka Kongo tellement ite batu na banga batindele mbongo. So Chaka Kongo tellement ki te Bellevue nga pesa mbongo wana. Siko aleki sur na ba chaîne po batu ba mona ke ezelo kwa solo ako santé. Siko so alongoli $50 na mbongo wana afuta ba chaîne wana. Ya mabeza. Wana eza ingratitude, eza sérieux ta, eza malamu ta. Wana eza ko cracher na service muninga saleli. Mbongo oteki elo côté ba ile mbongo. Zompana. Mbongo wapi to sala musala pona yo. Ça demande des moyens. Na senge pa vechaka ali misama maga to solo pona ebi ntima na ete. Mengana na problème à grand frère na ngate bana poton surtout bolimbisanga. Na yebi mabe na sali pona ba beki na tombola ki likolo na bimisi vona nga bolimbisanga na zonga na oli susute. Poni bino bonaka bobe bisale tango epesa retunde oyeli biso ba mvutima oyena ba pardon oyebi eloko bango ba yeba eloko tinda bango te. Eza malamu te. Popota ngo pena ebeli bien te. Esenga pe mo ba traitement mo ba kisi azola mbongo. Il faut que Chaka Kongo tambola lisusu. Non, tant musu musalo ku Chaka Kongo sala apona bato. Chaka Kongo yemo ba osalela ete. Ba osalela ete nde ya telema apona bato. Ata soga olia combien? Muto a sauvé yo na vie. Ba pota to mona bamba sunsu ba kata bato makolo. Pota ba soigner bien te, ba soigner bien te, ba comme obligé ba kata likolo to mona ngo. Fait chaque jour ça na chaque jour. Regarde émission na ba même si on a pour faire donc traitement ya prostate to salaka na Pirito, na Fortipro, na Booster. En dehors de ça, tu as qu'à soigner les sous na Pirito ba infection urinaire. Yo o masu bezo sala o pili. Ozo ka ba ventre passe. Ozo ka mokosa na nzoto. Makwanje zo bimao na ba fesse. Na chombokila makwanje zo bimao na se mapeka na ndila velele ozoyoka masuba na couleur makasi coloration makasi et puis tant ozo kita ezo sala ba fulu belé le quoi turbo king eza ba symptômes ya hémorroïde ya pardon ya infection urinaire tozana F3A B C yango nde to soigner la kamibali oyo bazalaka ba oligospermie ba azospermie et la kisinini mataka na yo ezana motilité progressive te mataka na yo ezana concentration te mataka na yo ezana vitalité te oza ko éjaculer mais sperme no eza vide ezana eloko te na kati traitement nango yango remonter o eza pona kozongisa o ba hormone na ba ovaire débouche règle eza pona ebimisa règle oyo emelamaka mibale nzela moko 3 mois soit 6 mois. Love is crazy, love is funny. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y'a na idéologie ya sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement
Na clinique Misunga, bajeli bino wifi ya opele surtout que bavali na internet au début. Donc soki ndeko na yo avali kobela, olingi oyeba état de santé na ye, okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La famille bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite Misunga, yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier teste oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Voilà, nous sommes déjà avec Mama Katimunga, centre de Biso Kitoko, la nation puissante. Toujours continue, toujours comme Sabino était à Wandé, solution, remède des alliés, surtout puisque la maladie de Biso différentes. Alors, tout le monde a vraiment ma porte. Et puis, nous avons la peau à Zali, mon beau-père va s'aider dans les amis et bien que toujours postulé pour que le lobby, Makamé qui est bien, maman député de années à Mama Katimunga. Maman bonne santé et puis à centre de Kitoko la nation puissante. Bonjour papa Yves. Bonjour maman. Merci beaucoup pour arriver na bino. Merci na bandeko balandi nyoso bozali kolanda biso o bosala biso confiance. Na moni mikolo papa Yves pana apeli pamboli pona ngai. Amen. Turo to sala ki ya liboso wana muto azwizemi abengi biso en pleine émission. Lelo lisuto ngito bande émission témoignage yango moko elandi biso tina bureau grande sœur nanga muto atembe na otanga kombo te pona obebisa surprise bomoneka na tembeza na ya nanga wana olinga te bomoneka na kati émission ye moko ekopesa témoignage et na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Numéro de contact nanga isa plus 243 82 20 012 à la fin. Bo ya ebele nazali na victoire de 12h30 à 15h30 et puis Nangaliema de 7h30 à 9h30. Consultation est à 15 000 francs congolais pour na bandeko nyonso ya Kinshasa et $10 pour na bandeko ba consulta kanga na téléphone. Merci papa Yves. Voilà, sur la biso déjà na ba produit et puis na les ali bongo ba différentes maladies au songa pour tout que na ba détail pour to yako ta détail ya témoignage ya cancer mais il va bon voilà to détail sinon ba va fuite c'est bien et puis tu vas souci ya masu pour ne retourner bon to pour na chaka comme lelo mamuka ga mambaso voilà sur la biso bon à la maison chez Kati to soigner ba maladie belé. OK. Entre autres maladies oyo ezali lokola tension, diabète, goutte, nerf sciatique, hernie discale, bandeko ba souffrir na maladie ya vision floue, misuko vimba, misuko tangamai, misu pasi, misu mabele, toza na traitement, to salelaka tetanga relaxant na voir clair. Voir clair eza ba goutte mais toza na rupture de stock. Bandeko bo commanda ki bozela ba plante soki komi et bongo na osalela bino ba kisi na bino. En dehors de ça, pour na bandeko na ngai o ba souffraka na prostate, traitement na biso yango. Tozali awa na Fortipro et puis na Purito. Mais tozara na 3 produits, tozana booster. Booster pe eza na rupture de stock. Nazozela biloko na sina tiaki na avion soki ekomi et bongo na okende ko récupérer na kendai ka na sombi na tie nga na zongi biloko elandanga na sima tango ekoma na osala bandeko bazoya kozwa deuxième cure na bango ya 45 jours moi patience muke soki CA ekomi nde na ke kozwa ba colis nanga donc traitement ya prostate to salaka na Purito na Fortipro na booster.
En dehors de ça, tu as qu'à soigner les sous na périto ou infection urinaire. Yo o masu bezo sala o pili pili. Ozo ka ba ventre passe. Ozo ka mokosa na nzoto. Makwanje zo bimao na ba fesse. Na chombokila. Makwanje zo bimao na se mapeka. Na ndila velele. Ozo yoka masuba na couleur makasi. Coloration makasi. Et puis tant ozo kita ezo sala ba fulu fulu belé le quoi Turbo King. Et ça ba symptôme, il y a hémorroïde, il y a pardon, il y a infection urinaire. Là m'soukou tout le monde est sali ba pota na ba lèvre, ton na pénis. Et ça infection urinaire, pyrito ça on a pour na soigner ba infection, ba gonocoxie, ba staphylocoque, ba mapalata, ba makwanza, ba bibon, to soigner kango na pyrito. Bande konangai o ya mibali. O bazana problème ya kobota. Traitement ezali. Tozali awa na F3 vitalité A, F3 vitalité B, F3 vitalité C. Yango misatu soki mika obengde la biso ngo bien. Tozana F3A, B, C. Yango nde to soigner la kamibali o bazalaka ba oligospermie, ba azospermie. Et la kisini mataka na yo ezana motilité progressive T. Mataka na yo ezana concentration T. Mataka na yo ezana vitalité T. Oza ko éjaculer mais sperme no eza vide. Ezana eloko te na kati. Traitement nango yango. Soki to yesi ko po bandeko basi. O bazana ba problème ya kobota. Règle katana, règle élastique, règle ya un jour, règle ya ba caillou, ba hormone na ba ovaire ici là, ba trompe boucha, traitement paysan. Pour na ba o ba trompe boucha, tozana des bouches trompe. Ezalaka mingi traitement il y a 3 mois. So aussi si na des bouches trompe, yonde ko ozana règle élastique, règle na caillou, règle ya un jour, tozali na remontée d'ovaire na des bouches règles. Remontée au ezapona kozongisa ba hormone na ba ovaire, des bouches règles ezapona ebimisa règle. Oyo emela makami balenzela moko 3 mois soit 6 mois. Bandeko pe bazana problème matrice et comment malili. Tozana chauffe matrice. Parce que ce matrice non eza malili, c'est que ça na mouvement te. Moyen au battre la zemi ezate. Moyen zemi vanda ezate. Les autres matrice ezala chauffer et puis ezala en mouvement yango oyo na sala kango yango pezaka na traitement ya 1 mois to ya 2 mois. Na suki wana te na yeko ya na bandeko oyo bazali na problème ya hémorroïde interne tout comme externe. Oyanga ebimaka yanga ezalaka na sala sel na makila yanga mosomba ebimaka yanga evimbisanga anis yanga ebimisanga bambuma autour de l'anis yanga yi na sala ka ba gaz pamba yanga na sala ka ba diarrhée ya zei yanga na koma koyoka chaleur na se ya makolo soki na tie makolo na maite na koyoka bien te soki na lati sapatu te na kokoka te na koma koyoka ba crampe lokola biloko ezotambola lokola ba fourmi moko esalaka pe ntina maboko ozo sentir maboko na yo te ozo simba ngo mais ozoyoka ngo te eza ba symptôme ya hémorroïde. En dehors de ça ozo sala ba gaz pamba ba constipation ya ba 3 jours ba 4 jours ba 5 jours so écoute leki makasi omona okomo suba makila. Hémorroïde eza maladie ya kosaka nango te. Moi si lokola mobile et baby sayo komi na ba faiblesse sexuelle, ba éjaculation précoce, okomi chombokila na tongo ezotelema te, bâton de Moïse et komi mupaya ate moni maman na salopette à chocolat et beti kara. Donc eza ba risque. Et pas à moi si hémorroïde et ko fungola nzoto ya bomwasi. Okomo sala bagazi tina liboso. Si tout coup tout soko le bio na sala système alokota pata mawa plein ba prakata moko ko bima kuna okokate. Et puis ezo bimiso ba mai moko ya jaune ya solomabe yaka kozwa traitement awa na maison chez Kati. En dehors de ça, bande konanga o bazara na problème ya mabandi. Repousse cheveux yango. Nga moko nazaka mama mongo libandi suki ekoma kwa chapeau à pape na koma mokonzi ya perruque
mokonzi ya kitambala mokonzi ya chapeau mais lelo ngai oyo nakoma nakangi mpe mo ekai na nga mbunju mpe ezwi valeur yo moto oza na suki ezobota te ezokata na mabandi kilikili repousse cheveux ye na ye awa epa bandeko banduta bino boza na banduta nduta ebima oyo na mabele nduta ebima oyo na bafese nduta ebima oyo na bacuisse nduta ebima yo na bamole na maboko donc ekoma kotya mal à l'aise zéro nduta yango na ye awa na beurre de karité bamama oyo bazalaka na bana oyo bazalaka na baproblème ya bapo baallergie pambapamba aire mo bubui aire mo filaire aire mo nini beurre de karité yango yo ndeko makolo ekoma mabiata ekatana lokola kaya français batalon epasuka koma lokola baérosion oyo tomonaka na mbinza na bata géographie yo géographie na ekipaka kutu te elanga te ozalaka na géographie huile de coco shekati yango nazali na miel pur nazali na estocure eza na rupture de stock estocure eza mpona bandeko basouffraka na estomac yo estomac epelaka moto ozoyoka chaleur ezobima pasi bagaz barenvoi bandeko baza na problème ya monoko solo ntango ozobrose minu na yo ezobima makila olingi mino ekoma pembe lokola ya maakati yango yaka toza na fraîcheur haleine ekosunga nabosani te mwamba papa oyo ndeko na nga na Chypre atinda ye ndeko na ye ndeko mobali en tout cas congolais te congolais aza soso pembe atindaki collègue na ye asomeli ye 30 mwamba papa atindeli nga mpe photo ekomi abimere etikali kaka 4 tindelanga yango na DHL mwamba papa yeyo opération koma jogo omoi nde bajogo ya Real bayaki lobi na stade soko olingi okoma jogo beta na taki okanga na milieu okanga na défense mwamba papa yeyo aswanya eloko te aza na yeka stimulant po apesa elengi masolo eleka bien bandeko mpe balingaka bacombo ekoma minene onga combo nango eza moke ezoyemba bien te ezosala bien te toza na pomade élargissante ebakisaka mwa 3 cm na bâton de Moïse donc soki oza intéressé obengi biso na plus 243 82 20 012 je crois que en général musala obiso to sala kayangwana mais bino bato ya cancer de sein cancer de col cancer d'utérus boya yo muto oza na problème ya poison yaka na maison Shekati. Merci papa Yves na bandi que opesa na linga nde opesa nga tempe nda bato ba comprendre musala nanga en tout cas merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Maman Kati Munga, la nation puissante, Centrafrique du Togo. En tout cas, tout le monde pose attention à qui signons sort. Ben, tout on a une source de maladie où il y a un bas. Tout le monde est dans notre vie de la Bella Kiango, tout le monde est dans notre tournoi, autobima. Alors récemment, tout il y a une source, il y a un bas sur la vanille. Bon, que yo soignera non mo penzate. Na soignera ngote. Na koka ba potate. Ah OK. Na supporta potate donc na kokoko. Ça va fort ya Hollande la té. Na koka potate. Potate nga mo kusena zoki na tshelo mupandi. Bo potate ba yeli yo koyela na koka te. Voilà. Na koka ba potate. En tout cas, merci papa Yves pour na mutuna wana. Mais moi je dirais que eloko esalaka que muto abela mbasu. En tout cas, médicalement parlant, je suis en infection. Les infections, que mutu soka négligé yango et salimo mbuma moko boye alembuma na tango kwanya et bimisi mai et panzani et comme apota la même chose ndena expliquera ba infection infection ezalaka et bimisi ba makwanza soko toboli likwanza na et yesu côté mususu otoboli et yesu côté mususu la plupart même et ça ba pota na ba intimité au monde pe amutu poswelo ngolo ko apalwami mais apalwami te infection mutu salia au monde moi mobali na bâton de Moïse abimi ba mbuma mo lokola ba filet et ça ba infection. Mais deuxième logique et infection ezali bato ba bois ke la rabato. Ba bois ke la rabato na kenda okangasuki na Afrika rasta. Moi mobali moko
alingia kombo monde bezalaka bazala na garçon moko bayaka bakomba komba va batanda biloko pona kende pe atongo lokwa batu baleka ebele tango mwana nazo komba alingia komba na mesa moko papa moko sentinelle abenge mwana keba abi onini abi eloko anazo komba eza masasi moi bambumamo lokola kechu mondongo teme kechu bambumamo bezaki wana misato abi o masasi ya mbaso so nyatiango ka ba ezui o eza babwakeli mutu ngasiko nazalaki curieuse nayeba masasi yango ya olo ezani nde papa nalakisi biso abiomoni mbumo soki amuka nyatiango yango nde epasukela ye na likolo donc oyo eza misato boye eza 3 mitu ebimission mbuma donc 3 mitu wana sikoyo ifo esangana na pota abi oyo babwakeli mutu nde sikoyo bazwi kombo mutu azwi kombo alati bagan akombi yango ti na terrasse ngabi mbasu ezala nde boye abi oyo mbasu oyo ya 3 mitu ngabi bazwaka yango api abi 3 mitu bateka yango na selemba ezala na selemba oyo ezala na makala donc ngai nayebi kaka mbasu ezalaka infection mais nayebaki teke mbasu eza babwaka yango nde kobwaka mutu soki anyati batindeli mutu soki anyati ezwi donc mokili ezokoma mabe moko congolais azobakisa motema mabe mpona nini bazowelela place ya kotekela balongola oyo wana po afutaka bien te baremplace mwana mwasi mosusu ye oyo balongola nde aye kobwaka siko mbasu wana po moninga akenda kota ndako ozomona donc mbasu mpe koma nango ya kobwakela na ndimaka yango te naye kondima yango epai ya tata wana ye nde aye koexplike ka yango tomoni mpe 3 mbuma eza lokola kechu mais ce qu'on a cas il y a ndeko na biso tono autobima qui a cela 3 jours comme ça déjà passé sorti naie et créé problème nan de Kochara Congo c'est de prévu abima mercredi Chara Congo à Bombi Abinon il faut bima jeudi pour la promotion et pas moi puis docteur ta tête à Yamba Kiyo à soigner Kiyo mais néanmoins il se rappelle quand de comme tout c'est pas ya bima quand ne bossar ba promotion alors on va préférer bima mercredi Chara Congo linga bima jeudi pour à la promotion à TVC médical et puis et au comme les sous du Cambo ya mbongo ou belge payer $200 et pas il y a chaque Congo après ça ndeko ton nom balongla $50 pour ba frère ba journaliste moi ba bilo ba sala pour que ba lokabatu ba ya pour aider ndeko mbongo wana ton nom yoki de $50 wana tu as comme yemo ba tchanga na poche et créer ba problème je pense que dans mon image ndenge ba ndeko ba pundi presque libanda à hôpital et bande comme ça plus loin diaspora et c'est pas les pendants de ba vie mais pour moi ton nom a cause un crash jusqu'à ce niveau parce que cause là déjà na ingratitude wana kobosa na ndeko azwaki yo kingabwa na hôpital a memi yo sur l'hôpital TVC médical au côté de la chambre VIP au vandi oliaka abundi pe chaque jour rotala yo en tout cas ça qui passe mais na éviter ou analyser ndenge nini komona ndeko mo basovaki bien qu'il ndeko Chara Congo ali mbongo osona na balabala bamba ba beki bêtise même pour te bimaki na éviter mamakati. Papa Yves, au moniteur on a zoloba, Congolais azokolisa kimotema mabe lokola azokolisa mwana. Lokola azokolisa nzete na lupango. Ye papa Tonoan. Place au Chara Congo akende kozwa ye kuna. Est-ce qu'elle n'a qu'à zwa soin modèle azui soin na place au bakomi na ye. Quelque part hein, avant au kata loboko ele isaka oration toza na loboko mosusu. Basumbaka na ngana te poso mbule beti ozonga na ngana omoni musala o Chara Congo asalaka eza musala a féliciter azana est obligé te akoki ko sala tout comme pa akoki ko sala te yo kansi so Chara Congo akendaki ko luka ete bevie nga pesa $200 wana ye tono ngo aleka na TV to aleka kite bongo ba chaîne wana eza Chara Congo siko il fallait nini ba chaîne wana l'excès ofeli
Charles Congo azui charge ya omema okuna koya nao bazui soin na yo balaliso nesika bien bavandiso nesika bien ba ozolia ozolala bien batu peso baye kotala yo wana parce que okomaki nesika bien na kinga bwana bango banga bakene non toloba nanu bongo te po ani batu na ye batindelaki ete avant so Charles Congo atelemaki te batu wana banga batindele mbongo so Charles Congo atelemaki te Bellevue anga pesa ye mbongo wana siko aleki sur na ba chaîne po batu bamona ke ezelo kwa solo akosa te siko so alongoli $50 na mbongo wana afuta ba chaîne wana ya mabeza wana eza ingratitude eza sérieux ta eza malamu ta wana eza ko cracher na service muninga saleli tika po bino bolingaka bobebisa le ntango oyepesa retour nde oyeli biso bamvutiment oye na bapardon oyebi eloko bango bayebaka eloko etinda ye bango te eza malamu te po ntango mpe na ebeli bien te esenga mpe mwa batraitement mwa bakisi azwela mbongo wapi il faut que Chaka Congo tambola lisusu non tant musu musala ku Chaka Congo asala mpona bato Chaka Congo yemo ba osalela ete ba osalela ete nde ya telema mpona bato ata soki aolia combien mutu a sauvé yo na vie ba pota to mona bambasu musu bakata bato makolo pota ba soigner bien te ba comme obligé ba kata olikolo to mona ngoti voisine mo wa fufu kuna be na mbasu omoni siko eza malamu te pardon, tu as comment accepté to alimbisa kaka Bible ezoloba te alimbisa kaka to abana nzambe tokoki oloba teke alimbisa ete esali pasi ndenge alobi bongo mais alimbisa ye alimbisa ye eza makambo eyaka yesu kutu babwakela basoyi bacuba ye makonga bafinga ye mwana nzambe mais alimbisa lelo biso tobengama bachrétien na geste oyo ya sala alimbisa ye ka po ye aza lokwa papa social bakana ekoya kaka ebele na ebele bazalaka motema monene bashaka kongo boma chance eleki nango lokola reconnaître ke asalaki mabe c'est bon tiela ye na se. Voilà, merci beaucoup Maman Katito Manasuka. Mais tu nous donnes un témoignage. Il y a maman qui a eu bon marché, vous allez bon dans le Sernayo. Ensemble avec toi, Mikaba Djidé. Balancer les images et témoignage. C'est parti. Na Pessimilombo Tena Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chito bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na Pessimilombo Tena Kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Mbote maman, mbote papa. Tolingo se présenter na bande boîte la biso soko zalinani. Bon, je me présente, nga maman Chantal. Nazali na bon marché, na bana na bon marché. Bon, nayaki awa selon bon nayaki awa, ça fait des années. En tout cas, ndenge na yebi à peu près 12 ans. Na bela maladie oyo, hémorroïde. Après kaka nino accouchement moi nanga suka. Ndé na zwa ke hémorroïde. Mon 4e enfant. 5e enfant, siko aza 25 ans. Moi na osiko na 25 ans. On a bela ke hémorroïde. Banda wana. Na mela bakisi ya minganga ndele. Na mela et mon ressent était calmé, zongi. Dernièrement, ba proposa kinga kutu que na kendo sala examen moko boy ba salaka ya nus. Ba ko ça va pareil na nus. Examen est trop cher. Mais bandi ba quand même na sala na ndeko nga ba ki ka futela mais na talaki. En tout cas, ba makambo ba michopo ba tester ba nus wana ezaka très délicat. Na boyaki na bi non. Examen on a nus et ben coûté ba $430. À part wana, ba nga sanga pe ba examen sur laboratoire. Donc il y a comme dans le 1000. Ba nga ba futela nga quand même mais na stali nga. Tant on a ki sangwale ki nanga o katimunga munga mwanda de na bité na kende na n'est pas petite sœur na ke na ko meka de na yakia. Mais nazaki na ba doute. Natalaki ka katinde nga kola un peu de doute nazaki na de na ekutanga bitena kende kaka na meka kaka de na yakia ça fait maintenant 2 mois 2 mois et demi 3 mois na meki traitement ya liboso bande ko na ngai tango ka na bandi kisi yango boye kaka nini 4e flacon na muni ba mko changement. En tout cas, la zoko sabinote, likambo ya solo. Nzamba zomona. Donc changement na nzoto. Na côté à sel, pour la sel. Changement. Na côté à faiblesse corporelle. Donc changement côté na nzoto. Na continuer ka. Ba na ko bazo ba bi mama. Ba ki se belé boyo aussi ça pour bébé et c'est quand ba ki se belé pour eumela. À peu près plus de 15 ans, 12, 13, 15 ans. De na meli yango tema ba kisa ngeza ke bili nakanga mutema na meli ba suppositoire na zobak ti changement komi ba moko ali na kati sikoyo mbele na continuer lisusu deuxième cure de na ki okata tango wana mama akufaki na kata ki tema na mwa ba souci na kataki après ton na kati ba constipation ezongi lisusu tina bengile ki nanga kati etala boye na boye mais changement ezalaki na ya bité il fallait continuer deuxième cure yango na moyo na lelo yo lundi
naye kozongela mpona azwa deuxième cure bandeko na ngai eya likambo ya lokuta te donc eza ya solo boya bomeka bokomona ngai eyo tande na zone sikoyo nazongi en forme mpo liboso nakondaki na perdaki 8 kilos période oyo mama akufaka ngai eyo na reprendre. Est-ce que vous avez pu bakisa mindele oyo bandeko mela batindela ki pour bozala bandeko na poto na mama Katina Londres na France Belgique abora bandeko na ye a dédicacera bango awa na émission na biso. Est-ce que bandeko pe libanda bandeko tinimo bakisi moko approprié pour na maladie aux aki nango ya hémorroïde et puis lors il y a opération au bangaki nini pozuma batu mususu na bangola bazondi bana bango opération na baleka na bipaso pour na maladie hémorroïde. OK. Bon ngai sikoyo bandeko a poto batindela nga bakisi mais na ba suppositoire na kisi mo daflon hémorroïde daflon comprimé batindela nga en tout cas na kati ya carton ya 30 comprimés na mela daflon wana mais na mona ka changement qui après ezongi na ngosusu donc donc na meka bakisi ndele esa ngelo kote mukemke ça été zongi sali bo zongi de angwana bandeko na ko loba likambo lokuta te ya solo boya bomeka bokomona. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, tout ce pédi pour le témoignage il y a maman Nabiso dengue abeli hémorroïde na c'est hémorroïde de la jeune fille nous on est commencé ma maman comment t'as fait ça hémorroïde mais oui maman comment ta 5e enfant na ye hémorroïde Jésus 12 ans néanmoins et comment qui même plus ça qui n'est na plutôt minene a fait une opération va fungola à Nice na boy tout ça pour cette opération comment Kati aux autres sentiments ni te mona témoignage de comment mettre tout le monde il y a yomoko azali cancer no ya famille bien que azaki ignorante et puis avec on dit makutu yo penate mais et ça va nini en tout cas na pesiono merci yaya na témoignage au sali merci nzamba pambola omoni ya nanga o mwana tata mwasi nanga mwana ya suka ya libuma ba papa na biso mwana naye azana tembe moko ya na biso oyo ozana idete donc famille mobimba tamba olanda e bakokama penda oyo mama alobi boye seke ya solo hémorroïde yaka na kobota pona na zemi pona nini hémorroïde bandaka na zemi le fait que ozo kabola colon moko na mwana cordon ombilical et tout biloko yo oli aye pa olia et ça et senga skoke yo il faut mela mai ebele on met la jus ebele on lia ba fruits ebele on lia ba légumes ebele pour que et faciliter au sel mais ceux qui ba biloko anozo lia liango te ozo kabola estomac na mwana makamnyo sona mwana mai ekomi yo muke yango sala ke hémorroïde ya au mona mwasi azemi akomaka na difficulté ya okota toilette basiale eza difficile kolia ekomi compliqué et tout sikoyo eyaka ko s'accentuer na moment ni na moment ya couchement na moment ya couchement siko pression ana o ezalaka pousser misusu bazalaka a pousser boye tout finde bibi babimisa tout fipo constipation te ebima ya bonte bima ya makasi ya bul lokwa ya ntaba na pousser wana sikoyo na constipation na pression de ça kaboy pou mosombe bimi au salisel et puis mosombe bimi siko na mosomba na soko landeli na wale balandeli obiente et comme difficile kota le fait que Zalibanda aux en difficulté à vendre normal ne biso to vandi aux en tendance qu'à vendre ba mpanzi ya kotengama difficulté à kotelema okokyo telema 10 minutes te makole kolemba so il peut insister kokyo koya mutu pa tindi ki oto molaka bu mutu akoy o nini utina yoki makole elembi ngai donc okokyo koya et puis eliaka mutu nzoto ya na biso na konda ki comme na mwindo tanga motendenge ça a beauté au comme flou pour à souffrir nango asali nango plus ou moins 15 ans batinde ya keka bakisi na poto batinde ya keka bakisi na poto et pourtant on a les kaka na ba radio na les kaka na ba TV na bi bakisi wana ya mindele eza ba calma et soignaka te
ezo calmer au kaka mais eko traiter au te place eleki a koki soute ya na biso mususu ya mobile ya lobi okende ka hôpital basala okaka opération na ajo ote ba ko sa pareil mo tanga yo ka ba ko sa pareil abi c'est les jeunes qui les ba ça na ba peut être un feu vert et puis bon abi na ajo bake fungola nga na sima bakotisa appareil wana ezambe otezanga para muka na préféré nakeka epaleki na ngana nake non komeka appareil penda na ote nga mona ofutabilité eza nzoto na nga na lobi na kosala bongo nde azalaki so na choite ayekoya abandi kir na ya meli pe bien akomi na suka na bandelika ye moko abenga 4 jours yakati naluki pe mo nzoto nga bia ya continuer kaka ekosala tozwi matanga tata mosi na biso na kufi mais na matanga osepela na ete ya okonda zaka boya zaka asisi kir na ye fallait sikoyo ndenge yebisaki so sisi kir ya liboso entame directement ya mibale mpo hémorroïde women ye ntango ayoki na yebi ya bonga esili na biki deja ntango amoni sumwa twi ebande kati oza api nga bisi naza na biro oyo nazoya abi nazoya leki nanga pardon kobouge te nde ntango biso toyi tobanda émission akomi esalika yango mabi yo mikolo eza lipamboli yaka mingi namoni omemelaka bapièce contre pièce yango wana naboyaki kotanga kombo bino mo bomoni elle chante biloko asali elle chante aza moto oyo aza moto oyo lokuta te donc soki alobi boye donc elle chante nzambe apambola oyo ya na nga merci beaucoup na témoignage nao famille mobimba ntango baomona nde bakobenga nga elle chante amelikisi ndimi mpo bayebi ye moto atembe donc soki asali boye seke dans les bons. Voilà, il va venir sur votre épisode pour dire que c'est vraiment Cathy et puis l'adresse différentes au Baboleka pour qu'il y ait base de produit dans Bango. Voilà, passe à l'endroit. Bande konyoso obozo landanga na sengi na bino bobenganga na plus 243 82 20012. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Kuna boko raté ba notification te makam nyonso elekaka bokomona ngokuna pe naza ko informer bino mama Katimunga azali candidate député national na Lukunga. Voter utile zwa polo zwa sukali zwa 5000 francs zwa liputa mena mutu na yo numéro 403 wana ezomema changement vent ya sika to sanctionner batu nyonso ba travailler ki mabe na vote na biso to voter bango te bapema bata ndenge biso batoto kokota ndenge to kosala et puis nazali na deux bureau na nga moko na Ngaliema kuna na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99. Nazali koyamba tous les jours de 7h à 9h30. Consultation est à 15 000 francs congolais. Deuxième bureau est à la commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe naza koyamba tous les jours de 12h30 à 15h30. Consultation 15 000 francs congolais, et 10 $ pour la bande de so ba consulter kanga na téléphone. Yo muto so consomma ba kisi ya maison chez Kati. Ko bomba témoignage te. Salande elle chante à Sali. Elle baba atindi apesi témoignage moko kitoko na zo témoignage ya vidéo kala na leli en fort. Sande elle chante à Sali tinda témoignage. Soko kokosa la vidéo te tindelanga voice. Maman na melai kisi na ya maladi boye, lelo na yoki boye, yango na zongi seli yo témoignage. En tout cas, ceux qui yeso azongi te nde to mona nimbala ya sima. Merci na évangéliste Michel Ekuchu kolo yesu apambola. Amen. José Baïla. Na jo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo komate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekomaka te. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na lobi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo.
international. Tata na ngai nzimbe service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kilo za mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yemisaki yo Zibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko Zibe service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi Zibe service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue Zibe service akakuna ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais Zibe service ekare eza musimo azubele